Salut la grande famille, salut à vous tous qui sont les abonnés de cette chaîne Miss Girl Télévision. Comme d'habitude, j'ai toujours l'habitude de vous amener plusieurs artistes sur ce plateau de Awa Bisso. Mais aujourd'hui, on a décidé autrement avec mon équipe de GSM Production de vous amener un artiste qui fait la fierté de notre drapeau, qui fait la fierté de notre communauté et qui fait la fierté de notre continent d'Afrique. Lui, c'est un Africain qui fait bien les choses. Alors, il s'agit de l'artiste Deo qu'on va vraiment essayer de parler. Il va expliquer Bino, talent au Yazanango, art au Yazosala, Azolat Sabate Bele, mais l'issue, il y a Baïke, Ezoko Mapena, na moi retard. Et pas inaye na oyazo sala na ningazo servir mboka. Il s'est décidé avec son ami Eliezer Baïdé, c'est-à-dire Eliezer après ça qui Baïdé et pas l'artiste Deo qu'il faut ba les dans la plateau à Arabiso pour que ba présenter ba œuvre na bango à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Boni papa. Qui m'est papa là? Ça fait déjà combien de temps aux Arabiso dans Luanda? Moi qui 5 ans, 4 ans avec 5 ans. 4 ans aux autres 5 ans. C'est ça. C'est-à-dire profession nayo aux arts cordonniers. Oui, oui. C'est ça? Oui. Au Bani en Angola, tout depuis Bakisasa. T'es noti na Banda Congo. Noti depuis Congo. Nana bimisa yo, bime pas mettre nini, est-ce que ça va dans mon boué? Nzambe apesa yo botama nango pour banda créer ba bloco yo soit vous avez formé pas que pas tout le monde quelconque. T'es là puis na formé pas mettre na Patrick Chako. Patrick Chako. Patrick Chako. Aza envie? Aza envie. Pesa emote na caméra arabiso pesa la épée bien. Na pesi ba mote belé na mettre na Patrick Chako, sauf les servir les autres. Ou mais la papa, ici que vous allez, au pesa ndobo, pesa ngai mbesité. OK. Merci. Merci. Alors, spécialité na yo na cordonnerie, ils a plus nini parce que dans mon cas ma papa ils a avant tout solo ma papa. Est-ce que yango penande za spécialité na yo na cordonnerie? Au sala ka ma papa, soit au sala pe ba blo mususu. Tes spécialités dans les ma papa raté. Nous avons artiste et beauté. OK. Na sala la chaussure, na sala la mocassin, na sala pe la chaussure. Oui oui. Na sala mais le gars là en Angola awa, de monde to basé mingi na ma papa parce que vente ya chaussure za moi na c'est ma casse. C'est moi lenteur. Si oui oui. OK. Yango to basé na ma papa. Donc ça la chaussure, ça la no pe ma papa, ba sandales, ça la pe ba porte-monnaie, ceinture, c'est ça, non? Oui, oui. Donc c'est là vraiment. Baïke, plan pena et là, li awana ko sabinote, ngai, ils aura pas nandi mamutu, tara yi nandi mi banini quoi. En tout cas, ma papa, oh, na omona awa. Tumbu, bendelanga pena ndeti ba aro, na ebite. Celui du papa, on doit saler en bon, il y a des loges. Oh, quand tu as dans le magasin, non? Oui, quand tu as dans la route de Libanda pays, Libanda Afrique, ah bon? C'est ça. Ce qu'on dit, si vous avez besoin, il y a des commandes, il y a des boutiques. Est-ce que vous avez un fonds pour fournir tant sous boutique qui m'ont marque belé pour que vous puissiez la vente? Na fonds pena makasi pena te mais so de 200 paires quitta nga mon fournir. Mais le collab 200 paires ndena kokate. Ah bon? C'est ça. Si on dit ça là, est-ce que et matin tu mon peu au charandet moi griffe le roi caché dans mon boy au lieu que peut-être Roland là moi griffe pira ya batun sous yoji au chat moi griffe dans mon boy pour moi et ça et lembo na yo quoi quand les gens voient ba mon que griffe non net ba papa griffe ba sala pe ba blou na bango ba tika pe mo ba prince na bango. Merci. Tout le monde le moment est très capitaine. N'a pas na souci na mona salango. Mais le gars là ndeko na biso congolais a trop complexé. Balimbi sanga par rapport à obenga bango ba complexé. Pour so lelo na sali li papa ne li papa eza kitoko bo so lelo na tie kombo na nga awa. Monsieur so somba te mende na tie verset si bongo na tie Louis Vuitton. Aso bango na rapidité. Yango momento se baza bongo bango de bateka ba kombo. OK. Griffe na bango de tekama biso pe to ya malé mais so lelo nzamba pamboli ba ndeko na nga ba congolais ba africain. Ba comprendre que zana ndeko na bango africain sala musala bien so ba pesa nga chance ya consommer ba produit nanga na suna tante ya tsa ba griffe mindele pour le so total ba kenjo ba zara ko bazala o baza ba ndeko na bango ba pesa bango na chance ba linga ki bango ba mo consommer ba produit na bango yango ko mela ki pe biso na ba pays toza. OK. Secondairement aux ça musala na Angola, tu te retrouves quand même par rapport à ba revenu na ba monzo bimsa pour non matériel et tout.
tu te retrouves quand même dans ça. Et si on a bien se retrouver, c'est un aussi. Si on se retrouver, dans salade. Mais malgré nos comatés, mais non se retrouver, non bunda parce que n'a rien élique. Ok. Souci n'a rien de bande, on n'a pas compris que ça n'a de bon africain. Ok. Alors, n'a pas un retour c'est la biso. Bah projet non vraiment ils a plus ni. Ça dit bah vision non ils a vraiment ni. Parce que bah ike émission est à la mara partout et puis bah patron bah dans la moga o bah robi visor bazali na PCB modesi gazali bah boss baza ebele o balinga ba jeune o bazana ba idée bazana ba initiative va bien pour le roi yo bazana ba création parce que so ba soutenir yo ils en ba angolais na ba congolais na ba africain ebele ba bénéficier pe na formation ya boulot pour na bakota na banzela ya mabete ni nozokanisa pona yo moko par rapport ya ba œuvre nyonso zosala ngai o ndina fandi boyelo ngana kanisa lelo na lobango lelo nzambe so apambolinga apa ona batu ba ya soutenir so ngamo ona nzambe apambolinga na musalo atana zwa ta fotala la caméra ona ya atana zwi $10,000 lelo na mizango tout na musalo na banga te parce que nabi musala oyo ezonga rapide osomaka matériel lelo rezo zanga biso zaka matériel c'est le tomi na matériel tomi au produit biloko ebele sili pourquoi na muke auto travailler déjà bande comme biso d'avoir pesa biso confiance OK pour ça la nga passer hôtel mo boss mo bana la robe biso na bandenge mo mota mayelo na ngo so muto ayi asanga na nga seke to exploser mbamo Afrique OK ba biloko yango wana na senga mingi na ba boss wana so nzamba ko toucher mitema na bango ba yo soutenir musala oyo ba o se retrouver babloko ezo la fabriquer wapi est-ce que okenda ko salela ba machine ya bato mais na ba idée na yo soit yo mo posa déjà moi structure quelque part ozo potana pona robinsia so ba œuvre qui to robot ba biloko esala mapenda pa na ngamo na penda na maison na nga OK maison ezali na penda na maison na nga penda maison na nga na palanka na roi F OK maison veneza na so leki wana mo de maison nene penda ba komango na portugais sapatari ya Amaya et de Deus lobby ya Nzambe sapatari ya Amaya et de Deus lobby ya Nzambe vraiment na moni pe ezapeka ya mibali te ya baba sipe ezali et ça la masco ndenge nini oske oza oyo mo so sali et vendi wana pour na vente c'est-à-dire sikoyo ce qui peut peut-être mtazana besoin à ça la commande comment est-ce que ça fonctionne tozana muto oyena coupe na auto salela problème igalo ba poto sala te le bato zo matériel wana te OK et ce dosi matériel wana to sala toza limité te na coordonner ça dit mutu pas ko ya na commande a PSP idée na ye basali la ndenge ya lingi ola tanto la tshaba na guna bango batebele ba ya pa na biso ayika na modèle même so mona star mo boy ala kitango ayina ngo mettre tala iloko problème ezara lo bato zone matériel wana te so to zi matériel wana to sala to za na so limité te elo ezo kase biso za ba matériel ba matos OK vraiment oyo oza kitoko oza numéro combien boy on a 39 39 basi pena ilekika numéro ilekika D pour ekokana un numéro à madame quoi c'est-à-dire en tout cas félicitations merci beaucoup félicitations moi je profite d'occasion ya relancer message au pas ba boss ba patron bato bazana motema au soutenir c'est-à-dire vaut mieux au laxa mutu au pesa mutu ndobo pour moi comme repêcher ceux qui au soutenir artiste oyo tandeti li papa oyo ezana bokesenité na li papa oyo ezana loja ozo teka na magasin c'est-à-dire ezana bokesenité ba kozwaka oyo bake ba tchango na maison mo na ojaenda ou na maison mo peut-être na Kikolo ou na maison mo peut-être na ville prix oyo teka na maison na ville eza prix monté na oyo peut-être artiste azoteka kuna nani na alors aza mutu moko ya kochapina maboko ya robi visor boss modogo et puis partout qui a ma lumière ya lemba vous êtes tellement nombreux touche congolaise dans un pour ça vraiment tout finalement ndeti mo mpanzo wana mo muki to pe sa chance c'est pas artiste to za wana to sa ba commande so biso nyoso to mo la tandeti ba mapapa na ebo c'est une manière déjà à soutenir pour que Makambu et Kende bien. Alors, Eliezer Baïdé. Olobinini par rapport à la participation dans l'émission à l'élo. Yom tu as no PC Baïdé pas ça mamba.
Bah aider ça vraiment aider. OK. Les vraiment aider aussi un soutien. Na ba boss, ba homme d'affaires, ba soutenir biso. Ba maï les anango, ba maï les vraiment ya makasi. Nous les en biso kaka ba matériel quoi. OK. Ba matériel les ati. Pour ceux de taille papa oyo, ils n'ont au jaenda. Na o ezana ba boutique na oyo. Différence c'est ça manque. Et puis c'est quoi? Et puis si on a tout un artiste na professionnel tout le quoi les petits papa oh est-ce que ça n'a pas exemple na dire na mon roi ndetse sika singele kité ça colle na colle est-ce que où met la pena où met la makasi makasi vraiment makasi côté mo sola tsango lemi ou na golemi pour baba pa santa ko tutombele yango ah bon c'est métal c'est mais non non les na on c'est mais il papa musuni quoi bon moi ngata na mon lancer alléluia sika na émission mikolo on dirait na nosara be mission na ma papa quoi dans nosara émission na ma papa pour mi saper zo mon pépé et ça la biso bien alors Eliezer est-ce que ça na bato ba rozo pe moi mbote na parler ndenge za la kaka ba bigo yaki na TV OK na pesi mbote pa mama na Marie-Fille pesi mbote pa papa na ngai papa Konde ba mbote za ya ebele so na ndi otanga pa ba aussi la té quoi vraiment alors neni on se communiquer na ba bangolais est-ce que bangolais pe bazo sala mo ba commande ba yo so na pe ba do na nino bangolais benda ba la tamakasi bangolais benda ba place bazana pesi bango mbote ba soutenir musala biso ba consommer bango bazalo ko la biso te ba congolais OK bango benda ba soutenir bena musala o muto sana maboko boye OK ah siko ndeti pana bangolais est-ce que ce message rosa na munoko ya mboka oyo na portugais na moi temps rosa na moi hindi hindi bota siko je mangolais comme mettez là me tombe en tout cas c'est très chaud je mangolais je pauvre angolano et la sopa vous disais qu'il ne recevait mon grand artiste et je fabrique esse chinelo que nós estamos a ver aqui então é alguém é jovem que tá batalhando para procurar o pão de cada dia então eu queria chamar a atenção do povo queria chamar a atenção dos mangolais que gosta de vestir de estar bem para vocês meter os bons chinelos e procurar esse artista que está conosco aqui nessa plateia, nessa entrevista de Awa Bisso. É fácil, é só ligar para ele. Ele vai te dar endereço aonde tem a loja dele, que é para vocês fazer vossas encomendas. Vê, tem muitas marcas aqui do chinelo. Então ele só trouxe isso aqui para não tentar fazer a publicidade, vos apresentar aonde que o Palanca e todos os bairros veste, aonde que todos os bairros procura para estar limpo e condições. Agora, artiste, te fidèle à Bisso, te remercie Bisso vraiment dans Souka. Votre mot de la fin pour notre entretien. Rapidement, si vous avez un message relancé et pas à tout numéro de téléphone pour ta contact pour na commande ya papa quoi. Message ezaka moko na bande konanga ba congolais, bangolais, ba brazzaville, ba africain, na zande kona bino. Bo soutenir